toyebisa bango soko na systeme ya Kabila ya kobebisa mboka tokolinga te tolunga na kati ya pasi ya confinement mais Nkubila azwi engagement ya asala kuna na Zando abongisa wenzi ya Zando ache ba clôture na yene te azotonga ba mapangu ti lelo totikala omona musala moko ezosala te ba matiti bazobakisa likolo ba matiti peuple congolais balaka na ton du jour ti lelo tomona réaction moko te ya monsieur Nkubila souci na biso na tongo soki président aye Nkubila doit partir avant d'aller sous soi wate tozala pasana na vila Kinshasa te azonga na mboka Dalela biso likambu oyo tona posa Nkubila longwa mboka eza na pasi alongwa tozo souffrir to mona pasi alongwa yesa na bisengo na ndaku na ye neti to yebo na ye na 1000 fois na yebo bakangi sanu yebisaka na ozonga ndeni na tiki bana badefa mapa na fufu na kofuta nini transport nzela embouteillage air nyoso na kozonga ndaku ndenge nini batu wana nyongo na kofuta mapa ndenge nini bongo lobi bana bakodefa mapa te na fufu papa dalela biso tolemi soto yoki na sango ke gouverneur alongoli bafulu oyo atiaki na kati ya Zando soki ye atiaki bafulu ezalaki elengi na ye koma lelo ye akoki kolongola ngo papa koyoka te koma lelo ye akoki kolongola fulu eza nécessaire biso toza nécessaire te sikoyo yazwi fulu azolongola po yoki président azoya il fallait président aya na mayele alaka te ke nazoya il fallait aya kaka briske gouverneur asutuka ke président aza na kati ya ville pe aye kokuta salite wana yango tosengi na président ayokela biso mawa ye aza kuluna gouverneur aza kuluna ye ayende koboma biso physiquement et moralement santé ya bien santé la nga santé ba congolais te France la bien ta santé chef na amona chef na biso te la biso likambo oza santé la biso te Nkubila mutaka biso santé boye asoli Nkubila la fonction la biso chef to souffrir mingi pona Argentine Nkubila na kata capitale to na posa na été aye kolongola ba fulu na désert ya lobi pa yebaki chef akoya lelo ye kolongola ba fulu na désert ya lobi. Pardon, on a la parole. Il y a 15 heures. Il y a hôtel Sabatonios. Otendeko tomoni bino na tongo wa libuka na Zando sangani beleko problème ni ça eloko tobandaki kozela yango oyo toyebisa bango soko na systeme ya Kabila ya kobebisa mboka tokolinga te tolunga na kati ya pasi ya confinement mais Nkubila azwi engagement ya asala kuna na Zando abongisa wenzi ya Zando ache ba clôture na yene te azotonga ba mapangu ti lelo totikala omona musala moko ezosala te ba matiti bazobakisa likolo ba matiti peuple congolais balaka na ton du jour ti lelo tomona réaction moko te ya monsieur Nkubila souci na biso na tongo soki président aye Nkubila doit partir avant d'aller sous soi wate tozala pasana na vila Kinshasa te azonga na mboka akende osala misala na ye papa tozala pasana ye te soki otamoli na entourage oso etelemi awa moto alingi Nkubila aza te soki batia pétition ya Nkubila akokima tolingi ete mbote biso mitema na biso pena nyokwami makasi pona eloko Nkubila asalela biso
Zandu elesaka bato ebele awa. Ozoyoka Zandu économie donc oyo salema awa eza kitoko te. Toza na poste société eza lisusu na mboka te. Toza na poste ke soki président na biso aye abongisela biso Zandu. Tosalaka te banda babenga na biso ti sikoyo. Azongisa biso na Zandu to banda kosala nzala eleki pashi eleki eloko moko oyo esalemi banda ngobilaka nga Zandu eza te. Yango wana. Merci papa pour la parole au Pessingaï. Trop c'est trop. Et l'équipe trop vraiment. Attaque au banyoko la peuple. To outina confinement awa. Bakangi marché central. Aye karaye na monsieur Ngobila. Aye que non te to kangi marché central pour la nini to rebongisa zando. To monde de zando. To rotongango en étage. A flatter ba tutini ndenga nyoso tout. Papa tant to yo gozonga. Ata eloko moko ya salité. Donc azu esprit na ya yumbi. Oya boma bat na yumbi. Alingi ko président de la République o président peuple là to balingi le lot comme koleka bato ko finga président de la République pour un individu moko boloko la ye non trop c'est trop hein ah donc matiti tala buzo bananu ya mutu degré un peuple congolais soka za congolais ya solo kolokota ba poubelle partout baki banini oh banini ah ba olokota ba poubelle zo uta ba rumbu balingwala tala nan soka za tata moboti abota penza azakota siège ya poubelle na kati ya marché na kati ya zanu. Est-ce que mutato raisonner tout muta raisonnaka? Non, le problème est de répondre à message comme à Mokozamboka, tozana posa ya ngobila lisusu te. Vraiment gouvernement central bayo que la biso likamboyo ngobila azala libanda. Président Lukamoto ya bien ba conforter batela to place là pour le marché central. Le quoi que on a ngana loba. Landaki président la Kinkole. Goukoumeta qui y a un seul, a comme le corps à Moutou, à Sumba. Pour le peuple, il va lui sentir à ta sentirité. Toi, c'est l'angobila, le loa. Le lot, c'est l'angobila. Ce qui a bota, ce qui a bana. Bana n'est pas un message. Et comment le corps en est siège, il y a des phases, Kosumba, Ngobila a mobilisé, Baba Fazer, Balorotara poubelle, Bago na marché central. Ngobila ko lesa batu. Ngobila ko lesa batu. Ba mama ba koma ko boko la bana na bango. Biso to tangi, ba tangi si biso na mongo ya marché central. Ngobila ko lo, tala Ngobila faites attention hein. Quand ngata batu ba ina président de la République du Colonna yo. O eza tango Kabila tango Ngobila faites attention. Na lobby boy. N'importe qui a président Kabila, makambo oyo ezala kité. Président Kisekedi aza président ya mboka. Peuple congolais a mesana na kobima ko luka ko débrouiller. Pourquoi na moment na e makambo ekomika ka milinga okoya boye zandu bakangi okoya boye eta que président atila biso mutu oyo to moni akoki ko supporter peuple congolais. Pour makambo zo leka na mboka na biso tozoko ko supporter yango te. Tozoko ko kate peuple congolais mesana ko débrouiller. Brusquement koya boye bokangi zandu ba débrouiller na zandu. Ba mama baza ko tangisa bana na bango na zandu baza ko futa biso ba jeune tozo ko boko la bana na biso na zandu toza ko futa mbongo na zandu okoya boy tout le temps n'époque ya Kiseke de komika mbilinga pona nini hein est-ce que président afandisa makambu normal peuple congolais sepela peuple d'abord toza yeko somba nga teka na kati ya zandu pe na pavia lioto eloko biso to regretter eloko Gentini Ngobila zo sala yaza gouverneur à ville to boite nenga zo besoin des salité to ebisa ke soko bongisa zandu bongisa pavillon par pavillon mais Gentini c'est lui qui mutema mabe abengani biso na zandu banda le 21 janvier ti lelo le 10 mars fulu na zandu moyen ozolia ka ndenge ni na boko teka te papa to vivre kana pasi kolie komi pasi classe yango ezongi sikoyo bana botanga te transport bana tande timono na tela mukongo boye union se faliaka a vivre a bien ceux qui toza kati ya zandu sikoyo zandu ya kangi alingi nini na kati ya zandu afungola biso zandu yebisa mokonza mboka ko yebisa nini président de la République papa Félix pour les biso tomoni longola Gentini pour Gentini nanga zana asili sa carrière à pouvoir na yo biso ba mama zandu to fingi yo mingi po ozolo batena loko senga ba excuse to senga excuse na président de la République
Bon, Gentini, tu as dit que comme un président, Papa Félix a comme un gouverneur. Bon, tu as habité. Papa Félix Tshisekedi, nous avons cette solution dans Makambo. Fungola misu na zandu papa. Fungola misu na mboka na yo. Salité zaka na zandu te. Vila kisha sama biveza salité. Ya monaka zandu. Azo si sa carrière na yo. Papa mama baboya yo. Na 2023 to fote ote. Fungola misu. Azo muta FC sa zo kosa yo. Mama mbote na yo? Mbote papa. Nga tira ana zandu. Papa bandaka papa Jantina kangi biso moto teka to futela ndaku tokoti banyonga ndaku bana baone malamu te place oteka ezate siko ya linga boma biso to sandeni pa biso ba mama to ba 2023 to voter président parce que to souffrir sandu et to teka te passe na passe awa président soya espoir nini ozozwa nga mo le président ye azwa solution zandu abongza pavillon na pavillon biso to vivre bien pour to tangsa bana kolie ekomi na pasi banda tokoti banyongo ndako tokoti tofuta ndako ba $80 ebele bazo compagne bakoyo ndako balingi te soki alandisi libanda toteka te azobengana tovivre ndeni na bana toza na bana tokoti banyongo ndako ngobia nde aza wana aloko aza nani gouverneur malamu ayoka pe biso manga loko ya lingi te alongo bon de 2023 merci beaucoup ndeko mbote na yo mbote papa journaliste yo otekaka oza moleki nzela to pe boni ngai naza moleki nzela mwana pe ya quartier côté zando ezali na quartier Ngwaka bana commune na Kinshasa. En tout cas, mokonzi ya mboka, papa Fati Beton, tokumisa ki ote mokonzi. Le peuple d'abord, oh papa tikela biso. Eza nini paso ekote libiso tina komi na Kinshasa. Tala prince Kasavubu, e baby, e boucher, nyonso e baby ba terrasse e baby. Mosala ko sala yango wana, zando ezalaki nango bien. Ba yeli biso ba poubelle na zando, moya ko teka ezate, ba mama ba oteka te, pasi ekoyi makasi. To sala nini président? Zaboye. Fatia fungola miso parce que bato baza pembeni na ye mutu asira zate ozoka ngobi azane mutu apeperde nyonso azosala na azana mutu azozwa commandement oyo azozwa commandement pa na ye donc soki azokoba kopesa ye mibe kolakisa ye donc population kokufa abo santé le peuple d'abord ya ticha lobaki mais biso do souffrir makasi tala nde population to na minute bato bafuti ba transport bazonga makolo est-ce que ça normal? Merci beaucoup maman na moni ozana maloba olingoloba nini? Merci na parole pesinga na linga ina lobaboy Ngobila aza gouverneur de la ville. Naki gouverneur na ye, ayaki ko gouverner peuple ou bien ayaki ko gouverner ba foulou. C'est parce que biso netoza awa musala ezate na Congo. Zandu oyo libulu oyo ezalo la société na biso. Bana nyonso bazo tanga soko tali bien musala ezate. Même aza diplômé, aza licencié, aza gradué, mais akoyaka ko se retrouver na Zandu. Otali biso ba mama veuve, toza kaka na Zandu. Otali ba o bazana mibali bazana basi baza ko se retrouver kaka na Zandu. Mais lelo to mona ke na kati ya Zandu surtout ki Ngobila lobi alinga bongisa Zandu, abimisi biso na Zandu. Soi-disant alingi abongisa Zandu atia propriété. Est-ce que na biso bato abimisaka du 21 jusqu'aujourd'hui le 10? Ye azui ba fulu akoti si na Zandu, azui ba car akoti na kati ya Zandu. Biso batu to bibi. C'est que yaza gouverneur a fulu. Aza gouverneur ya salité. Biso ne siko toza batu te siko nani oyo ako dépendre pour na biso. Ya on tozo le ba pour na président na biso. Pour na président na biso ye aye bake gouverneur ozo sala pembe na ye wana aza ennemi na ye. Action oya sala ki ya Zandu eza po biso to boya président. Yango fo azala mayele lelo toyoki ke président na biso azoya na Zandu biso toyoki na sango ke gouverneur alongoli ba fulu oyo atiaki na kati ya Zandu soki ye atiaki ba fulu ezalaki eslengi na ye koma lelo ye akoki kolongola ngo papa bolioka te koma lelo ye akoki kolongola fulu eza nécessaire biso toza nécessaire te. Il fallait président aya na mayele ala kateke na zoya il fallait aya kaka briske gouverneur asutuka ke président za na kati ya ville pe aye kokuta salité wana yango to sengi na président ayo ke la biso mawa ye aza kuluna gouverneur aza kuluna ye ayende ko boma biso physiquement et moralement abomi biso physiquement et moralement
président na biso toyebi ke aza po na biso aza na mawa na biso tango nyonso alobaka ke nayebi ke mosala eza te boza na pasi akota likambo oyo azwela biso solution lelo tozosepela ke lokwa ye azoya biso tozozonga na kati ya libulu ya zandu papa yo biso ozali moko ya sécurité awa na zandu oyo nazoloba awa eza oyo ezosalama awa zandu ezalaka boye te na kompagnie mama na eloko alobaki mama alobaki gentini aye nikima mpona abebisa mowala bango bayina président de 1 akangi zandu panda basimene yango asopi fulu na kati bakamio ezoyo okitisa fulu mosala esalami te ayoki ke président azoya lelo yango wana azwi na pokwa awa bakangi tous les couloirs niveau population ezalaki na kati ya bapolisier oyo basalisa longo wana neti bakombola ekole ya bana primaire makambo esalama bongo te ntango oyo nyonso azwaki okanga yango pourkui abandaki kotonga te eza nini yango président fatala bato oyo bazotambola na ye il faut azala na sécurité oyo ezolandela même bato bazosalela misala balingi ete bazobimisa ye mabe mingi na miso ya bato biso tomoyi makambo ebele oyo normalement boye kosalama te na gouvernement merci na suki wana na biso bino botangisa bana bapoto biso toyana mbongo okoma na poto te po totangisa bana azonyokola biso na bana na biso avenir ya bana biso eza wapi avenir ya bana biso la police batiki mpe biso te bazokanga biso kosenga biso bambongo aire nyonso toyebi te soki bafutaka la police biso tokoma bilanga na bango ya la police aire nyonso mongo lelo lobi la police biso nde tokoma kofuta bango likola ngobila papa yoki message nazali yango papa talela biso likambo oyo toana posa ngobila longwa moke eza na pasi alongwa tozo souffrir tomona pasi alongwa ye aza na bisengo na ndako na ye neti toyebo na ye na 1000 fois na yebo bakangi zanu yebisaka na ozonga ndeni natiki bana badefa mapa na fufu na kofuta nini transport nzela embouteillage air nyonso na kozonga ndako ndenge nini bato wana nyongo na kofuta mapa ndenge nini bongo lobi bana bakodefa mapa te na fufu papa talela biso tolemi bana na biso ngai nana mwana 6e yebisaka na otangisa na mbongo nini ndeko olobi nini elo mona ko bakisa bona o regrete na président so ebaki ozoya mutu loko ngobila ko ebisa ete tala siko conséquence ngobila kote na zando longo ba fulu na ba désert ake olongola po nini informer déjà ngobila zo ko ville te comment imaginer mutu auti kingasani azo futa transport ya 3500 mais azo ko melati ya 800 et ça mawapi o meliti ya 800 mais azo futa transport ya 3500 ngobila zo ko rate ba policier ba ko mba tetu na mboka oyo bazo menacer batu na mboka oyo bozo mona yo lo baga eloko te transport ezo mata ba mabulu ngobila osa eloko te na osenga président boye ngobila avanda ye na Nero Mbungu bango so avanda parce que bazaka bana nyanda kumoko bango mibale nde bana bayebani même vice na ye elo na koloba yango wana we ndeko yoko bakisa nini bon ngala obakisa kaka ya mingi to souffrir to nyoka makasi na kati ya zandwa makamu ngobila asala na kati ya capitale gouverneur ngobila makamu gouverneur ngobila asala na kati ya capitale na marché central eza mabe asala eloko te donc mabe asala na yombi kuna yango ya ozongisa na kati ya capitale en tout cas to ana posa na ete bazula so mutu mususu bacha tozo nyoka tosomba biloko cher to teka bien te babotolaka biso bazopanzaka biso donc fulu kutu ya fulu ya pamba longolaki yango lobi alongolaki fulu lobi na désert ayo kolongola fulu po ayebi ke chef akoya lelo ya yelo kolongola fulu na désert ya lobi transport pasi to nyokama donc yete yependa en tout cas to ana posa na ete azonga kota zuta ekuna awa to ana posa na ete kuna bataje na gouverneur mususu pardon na yumbi bataje na gouverneur mususu akozonga ndenge ni kuna soka azonga na ndaku na azonga na yumbi mais awa na kata awa en tout cas to ana posa na ete lipa ya 300 ekomi 500 lipa ya 500 ekomi 1000 francs tala panzi na congolais na kosa na panzi o
akati mboka la ngala koza la pandi o panda Congo o santa Congo te fona za na santé ya bien santé la ngala santé ba congolais te fona za la bien ta santé chef de amona chef na biso te la biso likambo o santé la biso te ngobila mutaba biso santé boye asola ngobila ala fonction na biso chef to souffrir mingi pona Argentine ngobila na kata capitale to na posa na ete aye kolongola ba fulu na désert ya lobby pa yebaki chef akoya lelo ye kolongola ba fulu na désert ya lobby alongwa yeso ki aza awa biso ko vivre te ta santé tala bino moko na bota santé o santé wa congolais ko lia bien te to tonda te o nzoko te tokemba fort totangisa bana biso totangisa batiki tofuta bapale mabele forme mais gouverneur azana besoin babongisa zandu yende mtototina mituka baka kobonga basalite biso tobonga bafoli totala biloko biso na bapoubele totala bapoubele ya zona bafula kata bakara zobwaka boye te tosufri abien te boye ano bafula bamakambo nyonso tozolobawa bolongola mote baimage oyo ekendeki na président amona yango pardon bolongola baimage oyo eleka direct biso toza la poste ya président amona ayoka parce que fulu banda balongola babwaka kuna fulu eza na kati fulu eza na kati eloko ebomaka mosusu wana eza nani kozanga suivi président asala suivi mpona fulu oyo tolembi nalobi yaka ngobila akende ye abule oyo yumbi eza yumbi te akomi kozwela biso bamabanga baparoli couleur akomotia biso tina baprince mabanga kayu batie couleur ookini bopeto wana yango te akende oyo eza yumbi te azonga yumbi solution akende bien sûr mais solution ewenze ni bokoyebisa na bon solution eza ya ngobila akende atika biso vi na biso atika biso za na biso oyo eza lokola société na biso nalobi boye papa neti biso toza badiplome eloko eza te mosala osala eza te tovivaka na marché comprend totekaka ocreye nsandono ye oteki mais na minute okati kuna eloko eza te eplace oyaki aoteka ata biloko nao eza te tokemba makasi estce bolingi to bakulu nde bakisama to ndeni tokomaka bayanke tomokale bamere nde bomoni normal président loko azoya lelo atrouve biso solution mpona makambo ya zandu tolembi problème ya ngobila nayebi te so azoraisonne bien te fule dernièrement fule ezali na bokasa awa fule eza ebele alongoli fule wana akoki kokota yango mpele na grand marché ayoki ke président azoya lelo ba 3 4 na miso na biso akomi alongola yango lisusu asalaka makambo nako atika biso tolingi esu te azonga te mokonzi ya mboka azokita na mabele parce que boyebaki esalaki mikolo ebele mpona Gentini Ngobila awutaki kokanga oyo tobengi marché central alobaki déjà abandaki batravaux lelo biso tokiti sur le terrain mokonzi ya mboka azokita ayeba bavérité nyonso ndenge esalemaki na ntsele bomonaki bino moko na ntsele population ye moko adeklaraki ete na moment oyo bourgmestre ya ntsele azokoteka na bamabongo lelo fo toyeba vérité mpona marché central yango napesi bino longonya mingi tozozela mokonzi ya mboka ye moko sur le terrain tozala calme bokodécouvrir bavérité ezebele mpona zandu nayebisa yo bino moko boyebi bokita na zandu ezali mpona yo mpona ngai mais chef de l'état lelo descente foxe na kati ya zandu ndenge akitaki namoni mokonzi na ngai nalingaka mingi azoleka yango napesi bino longonya bato tovandi na bango na marché central bayebi souci ya marché central yango nayebisi yo population bozala calme lelo chef de l'état ye moko descente akosakana te tokoyebisa Gentini Ngobila ete oyo ezali yumbi te faci ayokaka base na ye akosentir ete na moment oyo ezali Kinshasa bafulu na kati lobby délégation ya présidence bazalaki surpris lobby à partir ya ba 17h bayaki Gentini Ngobila azalaki camouflé na bis ya hôtel de ville bapekisaki kolongola bafulu na kati te mais toye komona na comex aweleli kokombola toyebi zandu ezalaka na salite na ndenge kosakana te zandu ezalaka salite na ndenge kosakana te Gentini Ngobila ko expliquer biso lolenge zandu ndenge koma salite
Merci, merci. Merci, merci. Mboka. Ok, namoni.